Bilan ya la Chine ya Karine Mokonzi ebimi ndenge nini? Bilan moko positive. Karine Mokonzi ye moko bilan na ye na 6 années oyo asali awa na poto positive. Mpote bapapa, bamama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bonne année la Chine mobimba ya Karine Mokonzi. Bonne année na Karine Mokonzi na famille na ye. Pe bonne année na bandeko nyonso ya réseaux sociaux. Otozali elongo. Bonne année na bazozo nyonso. Ndenge bokoti malamu. Pe ba oyo batiki biso molimo na bango. Epema na kimia. Tozalaki ensemble. Lelo tokabwani. Alors ba o batikali. Ba o totikali. Tokabola. Toujours. Chaque moment otozanango. Ya esengo. Na oya mawa. Ba moment nyonso kaka. Bandeko bilan pona la Chine ya Karine Mokonzi vraiment ezali positif. 6 ans, 6 années, 5 ans ndambu. Karine Mokonzi asali awa na poto ezali positif vraiment vie au Karine amemi eza exceptionnel. Soki totali empire ya Karine Mokonzi ebani nango deja mwakala mezalaki nano na kombo te. Pote ekoma organiser organisation ya liboso ezali ba oyo bazwaki idée ya kose organiser pona kozala sima ya Karine kosunga Karine bana membre bango nde basala pe aya poto oyo yabengaka bamisisa. Grâce ya mosala ya la baronne, grâce ya mayele ya la baronne, grâce ya partage ya bolingo ya basentiment modèle na modèle Karine Mokonzi aza kopartage na réseaux sociaux. À partir ya sentiment wana, intelligence ya Karine Mokonzi, sagesse ya Karine Mokonzi etindi bandeko moko moko o bazaki na bandako na bango bazwa ba idée oyo nano ezwama te basunga Karine Mokonzi pe basala lisanga ekomi bana membre bamama autorité na nsima. Donc sikoyo bafanatique ntango baza komatamata na nsima Karine Mokonzi na liwa ya Rafat atali azalaki na bato na ye aza na bafanatique ebele mpona kodifferencie fois bâtir empire na ye mpona kodifferencie bakan na bato bayaka mpo bayiba eloko to bazwa eloko bakende bayebaka ke soki okoti na empire soki okei ozali révolté. Alors azwi la même kombo
oyo Arafat azalaki na bato na ye bachinois, Karine Mokonzi ye asali empire ya ye, la Chine mpe kaka. Bachinois kaka te, mais la Chine. Bande bandaki tina mokolo lelo, ebandaki makasi, bato baye ya ndenge na ndenge, bajouer ba rôle ebele, financièrement, moralement, défensif, offensif, na batak ya rando. Moko basali neti makambo ekiti, nzoka ekiti te, bamisusu nde barevolte, lokola bazalaki makelele mingi bake kote mosusu. Kote wana bazozo wana bazalaki na eloko te, bavimbani. Me ntango basila kondire batoboli ballon, donc la Chine ya Karine Mokonzi tokomi ntina mokolo lelo, tozomona ba président Tony Guerin baye na nsima, mozomona fort bayebi makambo ya Karine Mokonzi na nsima me fort. Bamisusu bayeba kala me bazala te. Donc empire ya Karine Mokonzi na banda o bazalaki mike na poto baki na 14 ans, bakomi na 20 ans, bakoti na la Chine ya Karine Mokonzi. Na bana o bazalaki na 8 ans, bakomi na 14 ans, basali TikTok, baza po na Karine Mokonzi. Lokola baza mike, batiaka bafoto ya mikolo ya bayana na bango, bamama na bango, bango babombami na nsima TikTok, me bazokumisa Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, la Chine elakisi ke la baronne oza kaka moto na succès te, oza kaka mama YouTube te, mozali mama réseaux sociaux. Karine Mokonzi ake na TikTok kaka likambo wa mwa akangi TikTok. Ndeko na biso aza pe chinoise, mwana Karine Maria Tumba akrea ba poutiniste, alobi pe ndenge pe toza kobenga ye leader ya TikTok. Me na mutu na ye akanisaki kozala leader ya TikTok, bato baza na TikTok, soki Karine ye kaka kozala leader. Me ba poutiniste balakisi ye toza na yo po leader ya réseaux sociaux alaki te. Toyini yo pe te, me respecte leader eza nde Karine Mokonzi. En tout cas, merci na la Chine ya Karine Mokonzi, o bozali na kata TikTok, o bozali ba poutiniste, o boza partout. Bozolakisa la force ya Chine ya Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi bilan na ye moko positive. Akomi na poto, aleki na ba foyer te na bandako ya service social, foyer, kuna pe soki akendaki eza nango mabe te, me akoki kovivre, avivre pe sans galère tina mokolo lelo. Ayoki ata galère moko te. Avivre nde ba sentiment ya bolingo, ba souffrance amour, modèle alingaka, modèle pas souffraka, modèle pas bosanaka. Mais wana fait partie ya être humain.
Karine Mokonzi bénéfice na bénéfice ya kosakana te bilan na ye positif. Na likambo tobengi kaka amour yango, Karine Mokonzi babali ye. Karine Mokonzi aboti mwana moko batutu na bao batiaka tembe na bao balingi batie tembe balobi te mwana moko kitoko. Likolo ya kitoko azali pe mwana moko mayele a bonne santé. Karine Mokonzi la baronne aboteli biso mwana ya kitoko, la princesse Henrietta. Côté amour eke positif. Libala ekabwani eza toujours positif na côté bolingo. Alors Karine Mokonzi, année 2023, eza kosila Karine Mokonzi aza na ndaku aloué te me ndaku achete na poto. Nakanisa na bato baza koloba Karine Mokonzi ifalo sala boye, ifalo zongisa boye na poto esalaka boye, tala ti lelo za na eloko te. Me bango ti lelo mpe nanu basombi ndaku te na poto ni terrain na maluku. Eloko baza nango eza kaka ndaku ya la mairie, ndaku ya HM, ndaku ya Gemind, ndaku ya Caritas, ndaku ya Croix Rouge, ndaku ya basango, ndaku ya bato maboma. Eloko baza nango mingi yango wana eza nango mabe te oyo to baza nango. Me modele babanda koloba na Karine Mokonzi, ondire bango baza na ba villa, baza na ba palace, baza na ba range, bazali na ba vivenda, bazali na ba chalet. Nzoka baza kaka na ona lobi. Donc bandeko, 6 heures Karine Mokonzi la baronne, pona la chine na ye positif, pona ye moko positif, vie amoureuse na ye positif, vie amicale positif, vie familiale positif, ba relation positif, bato bakabelaka ye positif, bileza kitoko. Bato bakoloba yo mama kanyoti kanyoti, Karine asala kanyoti kanyoti te. Kanyoti yango peza positif. Mutasala kanyoti ezali la Chine. Mama mère fashion de Nantes. Ye mutakreya kanyoti. Karine Mokonzi avivraka na musala. Abando vivre musala banda Congo. Po soki bakabelaka Karine Mokonzi, po asengaka yo senga bakabela yo. Soko moni yo eza makambo na yo te, alors benga bato basengaka na famille na bakamarade no yebi ke bali basengaka. Loba na bango, pesa bango challenge. Loba bo senga. Tolakisa Karine Mokonzi, mutu nyonso akoko senga pe azwi. Na kini,
profession na kati ya Congo Zaïre, na Congo Brazzaville, na Angola, ba profession musala o ezo rene lelo. O bato bazo vivre nango. Babenga ngo ba tol, kosenga. Ba pays wane formé tala ba flatter. Profession bato bakoma nango ebele yango wana. O telemisi jip no balandi o tu boss peselo. Pesa biso mwanini. Profession. Kosenge koma ya osagana te. Réseaux sociaux dans les bandakia. Bino tu basenga bino bongo te. Bino tu balobaki na bino ke na koksa anniversaire de 30 pia. Batu wana tu basenga. Bakomi na niveau ni na bosenga. Surtout bazwini. Eloko te. Karine Mokonzi na baron. Eloko efutaka ye eza musala na ye. Intelligence na ye na sagesse na ye. Yango na kati la Chine, mère fashion de Nantes, atalaki fo sala cagnotte. Yango bana membre baksalama o bapesaka ye mbongo. Karine Mokonzi dem da tindaki bango, bosala bana membre bopesanga mbongo. Mais entre-temps Karine Mokonzi na Kinshasa azako sala. Azako senga pe. Lelo oyo Karine Mokonzi tango asengaka aobligaka motu te. Asengaka po ayebike. Eza na bato baza pe na posa kopesa ye. Misusu pe bazobanga babi opesa ye pe bwakoloba po nozopesanga. Oningo botulanga succès te. Oningo sombanga succès na mbongo na kisi te. Alors Karine Mokonzi tango akosenga azo facilité bato baki na posa kokabele deja bakabela ye. Nakanisa bozoka do Karine Mokonzi la baronne bilan na eza positif na tous les sens. Bandeko eza réalité. Oyo na lobi eza réalité. Ça reste à vérifier. Bokoki ko vérifier. Tous les épreuves sont là. Nga papa robo na salanini. Na sukishawa. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.